vie mosusu na osenga bango tika ba coaching eza mabe na musique ebele baza na bana ba succès mais tellement linga tika la ye moko azo créer ba guerre moko ya CC po batu ba potana ye ba mona ke net yende mo santu menzoka da promoteur bi makambo ba vie na biso mosusu baza na ba succès ba sala ba coaching par rapport to banking comme aussi la ba bima na poisa batu batimbela bango boye ba ki succès za na on savant ekitaka tango ekitande ba défi bimaka est-ce que ça va vie musubi batinda ba petit ba finga ba ni na ba journaliste Vincent la bonde la ngayo comprendre kutanga no komona ngati na bonanga alingaka ngate yemo ayibi place ça Vincent atanga komona na émission ba analyse salité wana Vincent analyse na bango basala ya salité boy équipe ba artiste pona ndima la journaliste analyse salité ya salité za mambo salité pona ndima ye il faut asala ba analyse ba musicien nyonso au mona ka ekoma côté mo boy ba sala te po ba beta ba mbata côté ba kenda ba kuba so c'est l'émission BTF ba beta e na fingi ba onte meza remarque ba onde ba finga bato eza remarque pona nino mona kaka na émission na analyse ba artiste mosusu olandeli bien analyse ya rapport na bangote mais kanga ka bato mosusu boza ba yuma bayuma na bondeli opena na komo nzambe na komo pena Yesu so tiki no ko sa no ba analyse na kombo nanga na ndimi na mabe Vincent pardon na bonanga na boy ata musique na ngepola tika yango so réflexion na ngeza banal tika yango nga na boy nanga pardon ya bino bozali no makasi taka na ndimi kwa makasi versa soki nani wana na boy analyse analyse no eza salité makasi émission basa analyse bana vena biso mbotali kasu Vincent po yem tatanga na tayi mbotali kasu te po atanga ne kombola ngate mais na bike banda lobelanga na suka na ba kokite ba bimisika kombola nga c'est parce que quand je parle tout le monde écoute na lo vena biso selio Poutine tumsusu ba lobel banzembo na ba mais so tali banzembo ne peut-être na Edi Kenzo au mona ke ba mo ba kendo lukango ba featuring na ba Edi Kenzo ma mbututula ya malewa répétition na biso moto sala ya malewa boy et ça la succès makasi koleka kutu ya koleka kutu album tant to bimisa pepe et ça les 10 ans na tale salikaka et salikaka 600 000 vies ça fait 10 ans yango saka 600 000 vies mais banzembo ba ogangela ba million eleke loko na succès azo diembela na succès faire et toi azo diembela na succès ya Robino tondeni po makambo wana ezaki ya faire na Robino et mais pourquoi Pino kota ki makambo wana pendant bi tango zaki guerre mona fali popa to mona ki otelemela ki yango penate mais tango yogi ka ya Robino mundibu atele na faire egola mbala moko directement koti on dirait za bozaka na problème na ya orchestre msusu basala pe ba vidéo basepeli ndi na sala accident basepeli na sala accident ba miye bien en tout cas na yebisa ba munde siko en tout cas dans la vie on a nazwaka makambo tout dans les bons côtés il faut ba ennemi bazala il faut bato pe ba olingo faut bazala mais gloire à Dieu na complot na bino peut-être pour réussir parce que bino bolinga ina lala lobi na talisa zuro likolo menzamba likola lobi et aussi mbate l'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront en votre service. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Voilà.
Mesdames et messieurs, Mathieu Bonché, toujours avec votre émission PC La Plus Plus. Merci à tout le monde qui nous suit. Merci à Tracy Mbelenga Pro, merci à Glody Diasuka, merci à tout le monde. Où va sa confiance avec Mathieu Bonché, toujours avec votre émission PC La Plus Plus. On est en direct RTVS 1 et pourquoi pas Elengia Congo. Merci à tout le monde, merci à mes partenaires, Alfred Adi Misaka. Merci à vous, garçons très très responsables. Merci à Arsène Toya, les jeunes millionnaires. Merci aussi à Francis Manvipi depuis Paris, Gaylor Manvipi, sans oublier des Kingston Sono, des Lions les Boss. Merci à vous. Et Mathieu Bonché face à Déplique Pomba, donc Pomba Niance, un jeune très très talentueux. On va parler avec lui, on va discuter avec lui et pourquoi pas tout cela par rapport à accident où il est qui est. Donc merci Nabandeko Nyonso Bakolanda Biso Elengia Congo, c'est votre chaîne Elengia Congo, site numéro 1 d'Afrique, donc grâce à Tracy Mbelenga Pro. Merci à Grâce Beauté, l'architecte de votre excellence et l'architecte par excellence de votre beauté, Grâce Beauté Paris, tout Sokola. Tout parcours là, produit à Grâce Beauté et que ça là vraiment bien. Odilo Mampouya Monvier, merci à vous. Jordi Samba et sans oublier Donna Monica, Maman Monique, bon anniversaire à vous. Déplique Pomba, santé Siko, ça va? Ouais, santé Siko, ça va. Voilà, Bandiko Belé, Bazoli là par rapport à l'accident, sur OB télévision en démo, Isaki Nen. Bon, non, il a fait na Kinde Otara Masteranga, Pascal Kanzel. Par après, batumsu bazangi bakar parce que mutaki na car kuna yanga donc fana ke tika batumsu na nega volonté na nda utika batu bakuta balemba wana nde tukutana na accident na niveau rond point na moni le kolosiko ça va. Ouais, le kolosiko c'est bon quoi, c'est bon pena ça va. Voilà, merci beaucoup. Donc toke directement et les autres on a battu belé ba komi ko discuter. On a sali 1000 vies, on a sali 13 millions. Est-ce que musiciens sont qui a sali ba vie et belé yenda za les meilleurs selon you? Bon, on a na selon on a des kana comme on a ba faux débat parce que moni il aurait bien invitant bossa ba débat un musicien faut ça la pe ba recherche. Parmi ba recherche na utago tala elo moya masa biso mo ya Uganda boy. Asala danse dans la elo on est sali 700 000 vies. Asala 700 000 vies mais nzembo na ne betama presque Afrique mobima to yebi asala featuring dans les rois de la forêt comme on est des okima Eddie Kenzo na otala on mais so tali batum susu balo be banzembo na bango mais so tali banzembo ne peut-être na Eddie Kenzo au moins que bango bakendo luka ko ba featuring na be Eddie Kenzo mambututu là. Voilà, donc ngapo na ngaza ba biloko moko boiza très très banal na otala les sources parmi ba recherche na kana sala na tomber na eloko na biso mo to sala ya malewa répétition na biso mo to sala ya malewa boy et ça la succès makasi ko leka kutu ko leka kutu album tanto ko bimisa pepe et ça li 10 ans na tale salikaka et ça dit kaka 600 000 vies. Ça fait 10 ans. Il y a 600 000 vies. Mais banzembo ba gagner ba 1 million et leke loko na succès. Est-ce que oui? Et leke loko mbe poupi donc ba to ba talanga ba kino ba vérifier parce que photo discuter ba makam susu avec moi mutu moi mayele parce que na moni bato musu ba comprendre des pliques bien te ba comme ici makama ba injure et tout ba musicien musu ba otinda ba musicien na bango bon. On a tellement intelligent et mais ko finga pe na bien so la bande finga nga la police oya mbila pe na okoya na makasi na makambo na mais tellement na zentelo na lobby na préféré na cette terre na ko répondre bato mususu na art nga on a yebi ngwana tous ça ba différence ba musique to sauter ko tout débat na ko to ya ba via na pona ligne ngolo sauter. Voilà, parce que tout le monde qui va propos na ezaki makasi na ndeko na yo Robino Mundibu par rapport ya ningizaki na fait rigola mais et tant to yo ki yango ba te belé pe balobi déplique azodiembela na succès affaire et toi azodiembela na succès ya Robino tondeni po makambo wana ezaki affaire na Robino et mais pourquoi pino kota ki makambo wana pona ni non eza vina nga oui que batutu ba pesi ba vina bonka ya déplique mutu batutu ba changoka c'est parce que je sais parler à la télé.
c'est parce que quand je parle, les gens écoutent. Comprendre? Panamoni ba vina nga kabusi bulembi baloba qui mais depuis que bimakaka tranchant moral likolo pourquoi? C'est parce que bato pe balenganga surtout na moment accident na moyeke ba congolais balelanga fort ba message na zui ya danger. Donc ils te nga na ko diembela mutu te. Hein? Nata garçon mon réaliste. Na diembela nani? Comprendre surtout ba kombo msubu tanga wana ngana diembela mutu parce que na mona kezo vandele on a be mission belé pena ke ya yo sala boye est-ce que mutango yo lobeli na yoki yo ngani na za boye na beta ba tout le monde les rois de la foi pour battre msubu au ganga ou après les rois de la après le roi de la foi na beta ba chéri koko ba hymne national lelo na beta ba rena lelo to na pala là. Mais comprendre, nga muto a rosé sang ba blague o nga peut-être en rôle ngana diembela ko zande chanteur. On comprend so peneza chanteur. Ndena ko lukaka muto sala ba décaler. Ya ngana na lobby, on a tellement sage que ngana ko répondre à ba bêtise mais bon chez nous l'action différence ni neza entre musique o ebimeli biso ya ba décaler o. Na biso ba chantre. Biso pena to yemba la romoni rumbe ya pasi. Pour ça, ma musique a décalé, tout le monde peut faire ça. Et puis, artiste, il faut la douer plutôt dans ma makamutu. Il faut la ceux qui blues et elio ou yemba na blues, il faut attaquer que osaka limiter na style moko quelconque. Un artiste, il faut chaque style, faut s'imposer. Yango, non l'action qui nga. Na osola ka musique na laksa batu ke musique est décalé mutu nyonso ko salam ata match bon chende ozana so peno ke studio beta no décalé ko buga note ya solo oh prévané nana petit na mo dadi ayemba te dadi RBG na porte parole nanga ba beta décalé bi makana mingi ta et puis boyoka ngana ngai na mutu argument na laksa batu parce que to mambo na lo ba fona prouver batu qui décalé pe et la musique tout le monde peut faire ça ta batu ba otala biso tout le monde peut faire ça c'est là on a beta décalé oh batu ba beta décalé ba c'est belé boye bango parce que to cité bango na kati ya nzembo batu ba sala ba décalé to remercier bango parce que na laksa batu ki il faut que zala na style nyonso parce que décaler la musique moi facile Daddy RBG na benga DJ Daddy na DJ Kilit Molobeli ba beta décalé mo kala mingte bato bazala pena bazela donc ozala décalé mo ya bien. Voilà, Egozala décalé moro ya bien. Merci à Accento et à les jeunes millionnaires à Rotala Bisso, Guélorme VP, sans oublier Francis VP depuis Paris. Merci à Kingston Sono, les boss na Lyon, donc aux Rotala Bisso. Mais à propos, il y a Inosbi, tant vous avez guerre. Mo na fali pupa tout le monde a ko télémele qui a penati mais tant yogi ka ya Robino Mundibu a télé na fait rigola mbala moko directement côté on dirait bozara na problème na vous comprendre te botunanga makambango te tant ibanda botuninga propos botuninga batuninga plutôt na pesa vinanga comprendre likamo boy na pesa vinanga c'est tout. La vie voilà et puis n'a qui clair et puis mon temps tout ça la émission faut la ranasser ba commentaire à batou o yomoko mona qui est-ce que na loba qui bien tout na loba mabe na lobi il y a des gens qui réfléchissent au Congo c'est vrai majorité à ba congolais belina parce que moi aussi je suis congolais là congolais to raison à côté mais il y a des congolais qui réfléchissent on va comprendre que non Joe alobara bien au moni les logos les canaux fin de plus gizengi non Monika ndeto répondre na ba mission il a que ça bagage intellectuel na biso na parmi les rares musiciens ou alobara bien na TV luanga voilà so ba ba mission ba alobara bien na TV ba se défendra bien na ça parmi au moni lelo c'est bien beau peto loba mo fait pour ça la pe ba émission to kutani 2-3 musiciens o ya fandor décortiquer nzembo na expliquer nzembo ndeni ko sala et puis nzembo choisité pour bako fan na jomo maela ya bando comité bu fan ka expliquer biso nzembo au moins il ba mission subana banzembo te o expliquer ni nyoso mona générique ba expliquant. Voilà, merci beaucoup. Je suis avec lui des Plic Pomba. Merci à Pamela Mayala, la brésilienne. Batum suba lobio ba générique ya banzembo na bango. Alors pour na ndimagi ya banzembo parce que na rumba biso to beta ba 20 titres, parce que beta 30 titres.
kasi mpo obi ya banzembo beta 30 titres sikoyo ya banzembo na ya ba générique total na kisasa oyo. On dirait yo pena nande kono Robino bobanda ba problème to banda na bakabongo bobanda makambe belé nga nazoloba makambo na ngai nazoloba makambo na nga bazela DJ Daddy azoya makambo ya ba DJ na otikela ngo ba Daddy ba onde bato ba osa charger na makambo nga fo musique bientôt stabilité zobima bientôt stabilité staba to ba nzimlo wa héros je vais ressentir moni pour ba peso titre ya héros na katsa mboka faut apena mutos au sala ba preuve na mboka to kufela mboka moni pena ke o se sacrifier pour na mboka siko na katsa bolingo ça dit yo benga mobali no za héros moi ça benga mobali no yende na héros vinanga ata bolobi pamba zéro na vie d'amour nanga yende héros Toyo Kata héros, il s'appelle ça Laurent Sokoko, notre patron. Ben Willy Nganatia na motema mata kitaza na motema nyonso bozo sala zéro na vie d'amour nanga yende héros affection na ye komisa motema bourreau Ben Willy Nganatia voilà c'est à dire batu bazela on dit tout offanda be photo défendra ba art na biso to sala ngai lelo nazoloba stabilité obima bato ba comprendre bon chez to bando sa no ba mission lelo te omoni via mutu ndeti ngabo na un bon philosophe nyoso no bana vie na ngeko kisamaka na lobaka ouverture ba c'est to sa no ba mission ta na inzo bi niveau ampiaka na za nango yo yebi mais lelo so bato bazo tala omoni ki na lobaki ouverture bofungwami donc afungoli ba faire nanga nzamba likola yoki lelo na bi stabilité makambo ifandi et puis continuer toujours ko fanda parce que stabilité na ne bimite mais na rassurer ba congolais que musique non na lobate bana makambo na sona bimiselo na lobate mais cette fois-ci na loba musique bato bazwa musique ya bato batanga te pour soto bi musique ekoto mokota bato batanga mwa dimi musique nga beneza MIZIKI musique. Voilà, mesdames et messieurs, c'est Déplique Pomba, donc l'artiste et musicien de notre pays, face à Mathieu Bonché, autrement dit 001, Totika Moussala et les Kamalobane Belé. Merci Empereur Moke depuis Brésil et Nabo Sanité Souké Mokuse Atalo depuis Luanda, Souké Mokuse Atalo Déplique Yoyo. Est-ce que Déplique Pomba, on les carapé mission ya Papimbo Mapiem? Ouais, les gars. Ba propos ya batumsusu oyo ezalaki ke bayambi Robino Ferregola et puis bayko yamba droit de réponse ya Robino Mundibu mais lelo yo tango Robino Mundibu aleki tomoni batu bakomi ko finga PM Papimboma. Est-ce que yo ozalaka pe na makambo ko pesa droit de réponse pa mutu? Bon nga côté wana nga non condamné pena journaliste déjà peut-être ba réponse ya biso ba artiste ne faut za sage parce que ko betanga tchuki monga ne faut na sage ya okimango parce que vous êtes libre question msupe ko yo boyi na yo voilà ngana laisser l'artiste dans les cas pas vu na biso problème à l'époque na zana mo muke ba betelanga maboko comprendre ba betelanga watu wana na quartier la te ba mineur to les cas question pe na buena dendi civil sérieux na kala pour dendi ça ja vie à bongo et ça moi ja voilà donc quelque chose on rappelle na biso artiste to yeba mais ce qui que vous appelez ba journaliste msusu to comme on a trop de tendances la photo loba on la photo zappé véridique parce que on a motoyer na émission mongo a critiquer artiste abi non ndenge pena lobby na mukolo boeza bien té mais lobby les mêmes journalistes allait changer ba propos ba vie mususu na osenga bango tika ba coaching eza mabe na musique et belé bazana bana ba succès mais tellement linga tika la ye moko azo créer ba guerre moko ya CC hein pour batu ba potana ye ba mona ki net yende mo centre menzoka da promoteur eza do wa États-Unis au mona boy ba s'impliquer pe na ba guerre na biso est mais ba lobate biso na mona biso to ebigaka ba Rwandais ne baza ko attaquer biso nzoka ba Rwandais ba so rapé ba munitions
États-Unis bata maili ba comprendre guerre à est oui comme une roi guerre à est peut aussi la est-ce que ça va vivre musubi batinda ba petit ba finga ba ni na ba journaliste nga surtout moko ba sala ka soki analyse boy alingaka nga te ye mo ayibi place aza ye na otanga kutu kombona te c'est-à-dire émission na bango analyse wana qui par artiste donc na fingi bango te mais ça remarque bango de ba finga abato et ça remarque pona nino mona kaka na émission na analyse ba artiste mususu olandeli bien analyse ya rapport na bango te mais kanga ka bato mususu boza ba yuma ba yuma baza ba yuma benga ba yuma trop baza ba yuma ba aventurier analyse etala et pour na ba artiste o mona kako mona artiste moko boye ba touchake te na kati ba analyse moni ba makambo ba vina biso mususu bazana ba succès ba sala ba coachingo par rapport to banking comme aussi la ba bima na poisa bato batimbela bango boye ba ke succès za na savant ekitaka tango ekitande ba défaut bimaka parce que ba analyse to mona pe ba vina biso belé mususu ba sala ba erreur mona pena ina fanatique mkindingu ba salela ba analyste bato mususu pe ba dékonaka mais ba salela ba analyste mais ba analyse na bango et ça qui humanity Vincent atanga kombo na émission ba analyse à salité wana Vincent analyse na bango basala ya salité boy équipe artiste pona ndima la journaliste analyse à salité ya salité za mambo salité pona ndima ye il faut asala ba analyse ba musicien nyonso o mona ka ekoma côté mo boy ba sala te po ba beta ba mbata côté ba kenda ba kuba so asala émission BTF ba beta ye monga yebi ba beta. Voilà, merci beaucoup déplique pour ma mère. Vincent, la bonne langa yo, comprendre. Kutanga no kombola ngati na bonanga. Vincent. Vincent Jomo asala ba émission la banga ba analyse na bonne leo pena na kombo nzambe. Na kombo pena Yesu. So tiki no ko sa no ba analyse na kombo nanga na ndimi na mabe. Vincent pardon na bonanga na boy. Ata musique na ngepola tika yango so réflexion na ngeza banal tika yango ngana boy na nga pardon ya bino mozabi no makasi taka na ndimi kwa makasi versa soki nani wana na boy analyse no eza salité makasi émission basa analyse bana vena biso mbotali kasu Vincent po yem tatanga na time mbotali kasu te po atanga ne kombo na ngate mais na biki banda lobelanga na suka na ba kokite ba bimisika kombo na nga c'est parce que quand je parle tout le monde écoute na lo avela so selo Poutine quand il parle tout le monde écoute na lobaka na sisitaka ba sujet. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en l'hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront en votre service. Faut pas comprendre que na maïle parce que tant dans le ba sujet bimaka mais bo sala ba analyse na bino bien moneti ba na bande ko na biso mo na poto ba pe ba sala ba genre ba émission ba analyse wana ba sala ngo bien ba si ba critiquer nga pe déjà monique critique na bango et ça normal ba déplique par rapport à un artiste boyé il y a za moi boyé au moins ki nga mona tali on dit ba critiquer nga c'est normal il faut na bongisa mais analyser kenda na tendance était bango mo ba yebi ke ba musicien mususu ba musicien mususu ba salela bango ba analyse te po ba banga ka ba beta ka bango na iya dans ça qu'on a besoin tanga ba kombo na bango mo ba yebi Vincent tika no kombo na nga
jour tanga kombo na ya jour au sala analyse ba mission nyonso ya Congo so ba sali mabe bo sali ba un peu analyse voilà ils ka pona na le barabo. Merci beaucoup, mais initiative de Fally Ipupa déplique Pomba to achasson bino ba déplique banane bochasson au mona qui en ndengani pour na coronavirus. Ouais, ça très bien. Ils ont bien pour nous, mais surtout, ils ont le Cameroun, il y a le monde entier. Ah oui. Ils ont le Cameroun, il y a le monde entier. Ils ont pour nous Congolais surtout, ils ont pour nous Congo Mobimba. Ils ont vrai boule. Voilà. Un soutien. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Donc, je suis avec lui, Pomba Déplique. Merci à Anita Apula, Maman Sociale, Motema Yachibo Apula. Merci à vous, Bibi Mapesa, Maman 12, Maman Sociale. Merci à vous. Et sans oublier, Matou Idol, il y a Deborah Bofando. Mais tant que la amour pour Nayo Déplique Pomba. Amour vrai yo yembelara trop ba maman est-ce que amour vrai zali ezana ba makamu nino esala ko passe pour na ba bolingo na biso lelo ba jeune bah elo za ba kasna bolingo ba jeune il y a plus déception ouais déception moni infidélité et le régner fort na 21e siècle voilà donc yango eza capital c'est l'infidélité yango mona chaque jour banzema amour et bota makaka po ba kaibi makaka en fait amour est plus que na Ebola, il y a plus que na coronavirus. Voilà. Voilà donc déception. Il pose une déception que mutumo linga yimingi mais simbité ozolala te. Ouais, tozo pe ba déception mais on dit nga na zulon ba précaution. Donc j'ai des déceptions mais avec des précautions. Tchasko ba précaution nga eza que bon, surtout ça bien toi bien. Si ça casse quoi. Donc, voilà, donc je suis simbité, je laisse. Donc, il y a logique. Il y a logique, je suis simbité. C'est simbité tout chic, c'est clair. C'est clair pour nous à l'aise. Je suis sam tout et je suis sam tout et voilà. C'est pas moi si. Moi, ça soumise. À soumise, respect. Voilà, soumise, respect, courtois. Voilà, mon chose, moi, ça soumise, à respect. Il peut oser la valeur, la mise sur bateau. Parce que quand elle te respecte devant tes amis, devant les gens, il y a un ballon mati. Mais chose, moi, c'est peut-être à respecter à côté, devant bateau. Down. Vous comprenez? Ou à soumise. Au monde qui est en soumis, ma camion sur Ebisaka, salé là, et tout, au monde qui est, nous sommes à la clean n'a pas l'air. Et aux clean n'a pas parce que moi si n'a pas berceau ya palais mon biso mbalto bima ok ça musala mais moi ça eba place au boyeba moi ba PC ezo bima afuna sukola bien ngwana moni bato basi mabala ba limbisa nga na sali nzembo mogo titre nango tembe na tembe yo kangwata muke tokutani na ambiance tembe na tembe affrontement ya somo tembe na tembe mbanda uti na ye parie tembe na tembe ngapela uti na nga lufu tembe na tembe meto kutani na ambiance o tembe na tembe tozo sala buzoba moko tembe na tembe sadi na ngina loba boye na kati wana ke moi si ata babali yo ya ngoma kamna cholo ba qu'il faut être toujours soumise ko kajola ka mobali na yo mona moi si muso bali na kati ya palais libanda tango ando linga na bando lata bien un peu sexy mama kamudu mettons à côté na palais sexualité vide moi muke akomine mama puta akomi komitika alors ton père bima libanda biga ba petso ba bima mikolo amwe na ba déborder moi 10 nzoka yo pe na kata palais ozana pona ko sepelisa papa faut déborder après moi 10 père pas ko bima e ba kutio au déborder là elo ko mona salon zélé moni a osala moi l'aise ayo kuta bilo on est ba lampa qui déjà bien mais moi ça ko ya bo yo faino na mobala ye yo zana le ko mbeto lali ba lambité ozeb sinon bagé sombela tabilo na restaurant mama atanga ko tambala tant mobala obima libanda ke joie moi si mo libanda yo na katsa palo ko mo bundisa mobala yango pasa libanda ba bité biso to salela mobali libanda yo na katsa ndako salela kete yango sko touro biso na yo pena tembe na tembe c'est à dire bolingo qui paraté yo ko zano ministre mais au sali la mobali bien te mobala ke joane sentinelle o sali la ke bien ça dit bolingo ko kokaniso na mutu nyonso n'importe quand quoi on comprend donc air tout
changer ce que oza ko entretenir bolingo bien te yango ce qu'on a kasa stabilité bat fuba yo ko ba conseil ça pa basi ya mabala to embeli to koteli moi moke basi ya ndumba pe lisusu donc to lobi na nzembo moko ndumba pa za na mutema c'est-à-dire akenda bulo na e maza pe na mutema jo moko sikoyo alulaka mwasi na etonga za ndumba siko moi ça change na e tant moi c'est na palais Dieu a tchaka moi si tembe il suffit moi ça na téléphone on l'a non pas sur la téléphone yazo kan ça nostalgie nzoka moi ça lobi na changer motema nanga pona yo e bajenda bashida na tika kanisa ta pona yango si boss na changer pourquoi zondi manga te bébé nazate anani ato safira te oyo bandima koko sanzambe eza loveo ebyo ondima te meza love bébé atandumba paza na pocha kotia amour atamola sope azalaka na droit savourer amour pardonnez. Voilà, mesdames et messieurs, c'est toujours des plics donc bah fils ringo la kakibiso na stabilité déjà na igwe de la forêt nengeni kopango simbi c'est bon via palo là déjà to embeli roi makoko Watanabe. Il fallait pas ça. Normalement, vient à ce JDT d'Assayembaki, merci beaucoup, vieux. Là, au Sali, Wata Toto sur l'année lobby. Donc, il n'y a pas dans la poto confinement, kaka. Donc, toujours, c'est la Azonga qui chasse à Bissou à Komi. Fait rigola. Alors, ça, l'anga signe les padres aussi, Kalamintana, dans le bain, au moni, Batunia Subazana, Banini. Ba album na bomba zo préparé to ko tenir ba to regard tout le monde tu vois ta waza on s'occupe à kende pour na mambo album akufa akuta na ba confinement et tout ba tout ba confiné na ba palais na sira y pas album mais ça pour le moment ils ont arrêté donc fanatique na muto jour muto zo espace net f singa tongo yakin tongo zo espace net to bengani to paloli mais autre yemba na ndolinga nde banzembo za ya danger no yemba na bato ya wana zo ki titre héros pour yemba na watana bi titre na héros donc ça dit héros so na ce qu'on a recherche ya nzembo auto yemba na vie na biso chair de poule on ce qu'on a scompé na ba équation on ça ba recherche ah chanteur mboka oh na zo biso ya mabe na ya mabe wana mutu mabe so comparaison bando cha yena Robino so lobio cha na bon si tika makambo eza lokola ozo comparer mutu mosi akufa kala na mutu aza vivant zo tambola ana ba 50 et quelques so si sa polémique na bandako na pona débat wana déplique s'il te plaît ya blom surtout ko comparer te Robino na nzembo te na carrière na ye parce que on tanga ba chanteur faut tanga nzembo na yo sala aza ni na idole obi ke nga déplique na bana na bimisa ba pecho pe bafana na ba pala olanda déplique nga yemba ba se beli comprendre Robino na idole te koyemba nanu te à part ba générique na ye ya blo na beta ba décalé wala ndeza bien mais koyemba pe na tisiko na sali rumba morote ko sepelisa ba ko beta pe rumba na rumba nini bato bazo kama kamikaze ezaka yo moto yebi on a consulté yo moto yebi on a Congo on a consulté mais si kotan bato bazo lobake igwe de la forêt mikolozo kanga mafexio ye makasi na wera na ferre et on dirait pe bango bato bazo tindo finga ka bato pourtant Robino aleka na TV azo loba o fali mtatinda azo bungo mota bungela ke su papa chéri kana ba dire na e na mutu mazo manquer bi kolo mingi tant vient sur mon sac à zolobelele ngai susu ezanga alors nga nazawana ba le roi de la forêt baza ba vienanga comprendre yango na luka na yemi parce que na koke ko lekate na sa ba featuring na bato mususa na sana le roi de la forêt ko za sorcellerie il faut sa bénédiction obima na sama ko la papa place ba bimisela yo comprendre et là on a une sala on a sali on a merci beaucoup na le roi de la forêt n'a participé dans l'album na la kaba congolais na bina lo baraté son album album mais tout on a lobby bozi la stabilité na lobby avec force générique pesa makasi bozi la stabilité na obwaka yo moko on a muta style tout na obwaka olandi muninga omoni olandi Robino olandi bo ba chanteur bo banda obwaka avant Robino ebi bangote imta bandang mambo boa na Congo
imta bandam jamais bozo e bondo et bondo. Voilà, merci. On est arrivé presque à la fin. Merci à tout le monde barota la biso. Donc, fan tout balingara Mathieu Bonche. Je suis là. Toutes les belles nanas. Fondation Anna Luboloko, Claver Assurance. Merci à vous de Kingston. Sono, les boss depuis Lyon à Rotalabiso, mais comme moi bimi koloyo avant Nabuakango, merci à Francis di Kando Maboro Bank depuis Luanda à Rotalabiso, di Kando Maboro Bank na bigo yebi. Na yebi mazo ki manga pena ba téléphone, elle Maboro Bank, tikata na dévoiler. Trop de rendez-vous. Zoasko kombo oyo. Na tio na défi. Axel Toya, les jeunes millionnaires, Axel Toya. Les jeunes millionnaires. On dit Maramboana et Banana Action. Et Banana Action. Non, Arsène Toya, Toyo qui combo. Les jeunes millionnaires. Les jeunes millionnaires. Ce qu'on a comprendre que les jeunes millionnaires font moins d'action. Parce que mon inga dana zo action pas si boss ça dit lo pas Ben Willy les Gabonais. Pas Paulo do tous Santos. On a bien nga Blanchard Kabang na Lyon. Na zo bénédiction. Ce que so tangi déjà fa la muka. Vienanga Blanchard Kabanga, respect à vous, mais pour aussi ça n'a eu déplique. Est-ce que Vienanga Paulo Monga Mama Bang sili déjà Makamutu sili stabilité. Tikalika Mabanga. Tikalika Mabanga tout cas bato banzembo photo bouclée parce que si on a dosé là-bas on dirait voilà donc tout bouclé quoi. Tout bouclé déjà Mamba Bacha, tout bouclé. Tout bouclé déjà Mamba banzembo tikalika ba dédicace tout ça ba dédicace tout banda générique. Après confinement, l'État zongi c'est lui va faire non largué, on a vraiment déterminé quoi. Moussala mteoloba, ngana loba mi tetala. Bon c'est niveau na yembi, niveau na saliba mawa. Mais l'album nanga na senga d'abord tango yebima ba musicien na misa pesa nga point. Na sengi na lancer défi. Musicien avant ba fanatique ba pesa ba point na senga ba musicien nan. Ba pesa ba point na bango soit yo ki album abinonga ngasi donc zano ale so mono changa 1 sur 10 au chenonga 1 on Instagram oui en tout cas na Instagram ou publier na page na publier na page non déplique l'album stabilité sur 10 na pession 1 so mono que pesa 9 c'est bon so mono 10 sur 10 c'est bon parce que et le rezana on a 4 qu'on est en richesse ya musique excuse richesse à musique richesse à mélodie. C'est-à-dire, la mélodie dans le cadre, au banga, album ouverture, mais est-ce qu'on a joué si on a tous les nzembo, et un ordinateur, on a sali une semaine à yoka, on a évalué. Nathalie, en tout cas, on a joué bisayo. On a vu nzembo, moi, on a embelli Cédric Mawete, mais faut nzembo. Donc, ça dit, tape dans le lobel, c'est comme marumba, ma nzembo. Donc maintenant tanda des premières chansons tina dernière chanson bat bozanga choix nabi bien les premières chansons tina dernière chanson bat bozanga choix Bakozanga choix Nicoletta Ben grand prêtre et mère depuis Paris Nicoletta Ben donc respect à vous femme très très responsable et tout ceci n'a pas mes questions moko aucun mboya venant des padres ya coronavirus parce que polémique ils a trop pourquoi la mbi anglais pourquoi boy nga kambwana soka mbi anglais ba o ba ka anglais ba yoka nga ba bilo bon banal o ba to discuter distraling nga ngote en tout cas na préféré na remercier bato yo surtout ba artiste o ba benga kinga tant ya na sala accident quoi voilà parce qu'il faut y barabaninga ba malamu ba yeba bango bon ata baninga malamu te me bato ba compatir na yo quand même parce que mutunyo sa ko compatir na nga ko zape master na nga ka te mais ako compatir na nga voilà appel à liboso non ou texto à liboso et qui héritier il y a liboso na zo qui héritier en tout cas c'est un discours moko na WhatsApp en tout cas c'était un discours très très intelligent très très réfléchi et puis à ça qu'on a affection quoi parce qu'il n'a pas tout na mission tout va bien il ça ça langa pena discours moko donc et qui n'a droit au cœur héritier what voilà qui n'a droit au cœur na pesi ba merci belé après na qui au mon Fabrigas a posta qui na quand même mon famille la famille reste la famille naza moto yo bato bamona ngane compliqué pour na loba mambu ya vérité naza moto yo nazalaka hypocrite te na kenda ka na sima mu kongote
pour son lobby on a TV peut-être na TV ignoré mais na yeb son kuzu faut ba tout ba yeba ki Fabregas a compatissa qui n'a déplique pour na accident. Je le remercie. Na remercié Ebele, na remercié les padres. Papa Hervé, na soutien na remercié Makasi, na remercié Vienanga Rio de Janeiro. Il y a BCBG. BCBG na remercié Binafilé. A na téléphone na remercié Ibrator contre-maître na remercié Riss Matadian. En tout cas na remercié Chancel Mbemba le demi-dieu, na remercié Monstre Limombe Luyinda, na remercié Jonathan Boulingi Mpangi, na remercié il y a trop na remercié Eboalotin, na remercié Cappuccino. En tout cas ma mission bazaki na remercié Bouchou, na remercié Materazzi. Voilà, bah comme dans moi belé bah tout ça excusez nga mon ezoya parce que je bah appel bah coup de fil ya bah te belé et puis na remercier bah tout bah na poto na bah coup de fil et belé ya bah ta poto en tout cas et l'axinga que na Congo quand même bah boya non depuis j'ai une place na République parce que bah tout bah benga bah lobi non car ça dans le loté mais tout ça on a besoin na yo tous en a besoin. Merci d'avoir opé ba CP qui na moni ba artiste ya orchestre msusu ba sala pe ba vidéo ba CP linde na sala accident ba CP linde na sala accident ba mi bien ba mo ba mi bien en tout cas na yebisa ba nde siko en tout cas dans la vie on a zoa makambo tout dans les bons côtés il faut ba ennemi bazala il faut ba topé ba olingo faut bazala mais gloire à Dieu na complot na bino peut-être pour réussir parce que bino bolinga ina lala lobi na talisa zoro likolo menzamba likola lobi et aussi mbaté nous allons toujours en vie voilà donc nous avons envie le colisée moi problème ende les choses mon ngabwe c'est bon fin des ballons des ala pour ba jaloux ba comprendre pour ngala moi ba challenge ba posta là ya nini ya ba pompage et tout parce que ngala beta pena dada na beta 30 dada bat ba longola on a aussi ba mise ba sta oteka ba jogo ba toyenga ba sala voilà mais ba te belé ba retourna déplique toujours marié ou pas non nga ba vie privée na nga ba to ba za besoin na ngote mais na ba problème sérieux na makambo ba love kaka et la raopi ba voilà problème sérieux na ba love donc moni voilà donc même makambo ya vie privée nga tango beta po batu balinga ko loba trop ba contre mamba batu na ko loba likamo ko batu ba ko commenter boy donc vie privée nga bana na makambo nga ya parler ndeti so na parler boy na ngate bana batu ba ibaka duplique ka onaza mambututu là voilà donc et puis na remercier ba mécène le gars Ben Willy les Gabonais depuis Luanda via benga kinga Paulo do tout ça tout si beau c'est ça dure toujours na pointe Rigo Bantu garçon très très intelligent amigo Ngombo Aris Nsambu les suprêmes Audrey Minator donc ba masanga boza tellement belé bato ba benga la plus sexy la mignonne ya falié pa benga vinanga Blanchard Kabanga a benga pepetina pomba niance na remercier aussi Tatiana Kembolo voilà na vinanga Paulo Monga monde pena ke muta se déplacer na moment de confinement abimi pena po apesa moi coup de pouce atindi pina là na zoki moi 700 je me 700 pour na para petit na emoni fondi ma mutu la tanga confinement oyo muta bimi pena na mikila luki ali petit na nyonso za okanga na kutana mo ria morwa na bokelo non oyo après tout temps na makamsu non en tout cas on a remercié tout mais bato ba kan on dirait ezaki accident comme la bato nyonso n'accident comme ça nga fait tu peux créer au salibez nani nga ke sa base mutuka na ande panzani bona siko na palo kutika carajon ezate dans garage ba au ça donc base non qui créé par rapport ya quoi est-ce que liwa ba sala lango base en tout cas bana na musique mamba ba base non na sala ngote
Voilà, merci beaucoup. On est arrivé presque à la fin. Merci à Nicoletta Ben. Respect à vous. Arsène Toya, les jeunes millionnaires. Depuis Karoucha Tembe. Donc, ya Willy Mouché, Nicoda Mboka. Willy Mouché, Nicoda Mboka. Merci à vous. Merci à tout le monde, mesdames et messieurs. On est presque à la fin. Je dis merci, merci, merci. Nabafan Nyon Sobalingara. Émission PC La Plus Plus. Merci à Gloire Diakès derrière la caméra. Tracy Mbelenga Pro. Patrick Image, notre vieux Patrick Image. Respect à vous. Viens un peu Patrick Image à Otala. PC Bambote, Patrick Image. Kitoko. C'est Pelsa Siko Potosi ça. Nzembo Loba Kiwana Eric. Nzembo Loba Kozo Yembela jeune moi. Non, on a préféré appeler ça mon palala kaka. Bazwara palala et c'est Pelsa toutes les belles nana Tabita Mbongo, BBC Makengo, Bibiche Makengo, sans oublier Nana Mapesa. On est arrivé presque à la fin avec votre émission PC La Plus Plus. Palala pour faire plaisir à Marlène Moutoba, sans oublier. Si peut venir dans Fisto Manissa, il n'est pas bien dans Fisto Manissa qui toko bakumbu. Jidite Pambu otala yo Jidite Pambu. Na pese Bambote belé dadi mavungu vungule. En tout cas des fois tes soldats makasi dadi mavungu. Yonde chéri nanga palalala. Yonde bébé yolololo. Amour est un très prisoyo, ils en retraite. Yo côté si souci na motema lokola maïbe botaka sangraine pe luna makateo. Ben Willy bébé nanga, les Gabonais chéri nanga. Sourire bandanga sesoki na bimili banda ya lopango. Bobo ye bakoshe nanga te ye yango na pondelio. Ben Willy nanga ye. Yangona bondeli yo chéri nangaye koloba na moto te yeye lolenga zonyo kolonga koyebisa moto te yeye koyebisa moto te papa na Graciane Elise yonde bébé nanga pala la oh moi je vois naturel. Voilà, c'est fini. Alfred Adimisaka, merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Mathieu Boncher, toujours avec votre émission PC La Plus Plus. Miziki. Hein, dans Bokanga Maramo, bien sûr, mon pour Manias pour Molobaga. Miziki. Miziki, Badive Foulagaz depuis Istanbul. Merci à Agnès Makwela et Déborah. Tout le monde va ça, la Maramo, il y a bien fait ça, c'est du cocotte, ça. Olobi? C'est du cocotte. Maintenant. Oh, ça, la Rabouzo, bah, c'est du cocotte. Donc, Hollandais, quand tu fais, c'est du cocotte. Donc, c'est du cocotte. Miziki. Merci beaucoup. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.